Moto ya MDG de TV mafuta sikezali na wabino la grande dame, mais avec un grand G, kaka ndenge boyebi, nzamba pambolela nga bino les amis, to elisusu na cadre ka actualité. Bande au faute de temps, en tout cas, tous autres joueurs vraiment ngonga kosala ba émission trop te. Fallait na sala émission déjà, et sur les 5 jours, yango depuis début ya semaine awa. Na bana olega na TikTok na moni, miniature bomoni wana. Ya nene na Goma, akufi. Aza mutu afali akati fali aboka mingi bato bayeba ya landa banzembo afali bon ngape na yoki yango parce que désolé et na mutu domaine wana te to pe ya milieu wana te et ya nene na Goma bandeko akufi fali ayemba ke mingi ya dédicace trop mutu na ya kati tout ça sikoyo elo ni nezoleka ça suscité polémique balobi ba sacrifice ya ba yu arena ya ba concert et bandiko monana na misu il y a des gens bazo oh, fallait sacrifier ya ba misu n'importe quoi ni nango zola fallait mutale pona kaka ba fallait aboka eto poza ki masane yangona bino bi ba congolais ninge to zalaka keye zongi bandeko na émission oyo na ko affirmer te to pe ko confirmer que fallait mutu ale ya nene. Mais na yebisa batu eza na réalité moko batu belle bazalaka ignorant ba yebaka te na monde ya dédicace na monde ya musique na monde ya mabanga soko zulika mon considération to aker ebikisa molimo na yo. C'est quoi la chose? Eza na vérité moko bandeko bino bokima mbango bokena ba mise ba yemba bino boyeba ate ya liboso eza nanu toyebi biso tout que ba musicien nyonso exception eza peut-être ba oyo ta mususu ayebani na ye penza trop te neti ba vie na biso Jean Goubal en tout cas ye penza so balobi ka simba kisite na ondimane na gwate ayebi ne musique ayembaka ne pe danser ayebi ebele sur musique j'ai à le suivre la ba émission ebele ba sekaye na ko mususu papimbo mazo epise mais yo monaka ke no yo zaka grand yo yebi boy baninga mususu ba mais siko yo za na gaz tende ni mi papi mboma muta matumboli Jean Goubal muta mayela répondra sagement en fait vérité ezaka ke no vie ane na guate so vie lo ba simba ba moto ngeza peta musu bande mususu ouais parce que pour nous faire entendre voix na yo et traverser ba océan ba continent ba nini il faut zala na spiritualité et kuba de fois apenda na bondoki de tato ba bondoki ou encore bonganga et cause positif et cause négatif ou bien wana nzamba vanda ou bien c'est le diable nem to simbela yonjong siko na monde la musique dit tout monde to bi ke kuneza mama nzambe te pourquoi parce que ce qu'ils font n'a rien à voir avec bonzambe donc nzamba na tina ta soutenir musicien mo monde pour mamboya zo ça les glorifier te zo honorer te common sense ya na débat te place wana pour bata ba problème boya lo babilobela n'importe quoi mais bato ba mayele ba yebi ke mamuno lo bezandeng wana to yebi biso tout ba musicien na biso bazana na kisi n'est-ce pas même ba fana fali ba warion ba yebi ke fali ana moto ba golo ba yebi ke faire ana moto ba kofifi ba benga na ba kofifiet na ba kofifil soki nini na yebi te ba yebi ke vie quadra azana moto ya kosakana te yantione Opération Dragon Kolobate. Moukoulou, les amis, juste pour amuser la galerie, mais bref, tu as vu que Bazana, ils ont médicaments. Eux, le bâtard, ils voient rien. Ils ont médicaments, ils ont fétiche. Ok? Sikoyo, est-ce que quand tu pars, tu vas chez un musicien, à dédicacer à Pessombongo. Ils allaient tout que nanda nganga. Pour nous alupemba est-ce que boyeba boyebite parce que so boyebaki nde bosala angote eza choix ça prendre wa laisser peut-être nakane bandeli bobando finganga mais ngana ofungola yo elo moko boye et na persona ba témoignage comprendre voilà landangai quand tu vas chez un musicien opesi mbongo dédication to ayemba yo oluka nini oluka notoriété c'est ça non oluka succès oluka kombo ozoluka
nde kaka toloba kosala kombo ebele bayebana na nsima bamusicien ka neti ndenge bayembaki ya nene na biso wana grâce à Fally nde toyebi kombo wana nde bato bayebi ebele. Pourquoi? Parce que Fally a dédicacé, n'est-ce pas? Voilà. Siko eloko ekosala ke oyoka eyo kombo wana eyokana ntango musicien ayembi yo ezali mpifo o musicien anango. Or mpifo o musicien anango eza babiloko oyo azozwa ngo na bandenge moko boye bamoto oyo ya nango ya moto osala ke ntango atangi kombo na yo parce que lelo oso tolobi Fally Ipupa asalelanga neti publicité oyo ya maison to ya nini kasi mbala moko ti talaka Fally Ipupa ou encore bamusicien misusu toyebi. Donc ozosalela kombo na ye eloko na ye sikoyo eloko oyo ezosala ye ezali bamasolo na ye oyo ya nango makambo na ye makambo na ye des choses nde moto yosala ke ye azala. Sikoyo motu tu akota ndako nganga bandeko toyeba sort na bato wana lokuta ata soki nganga apesi yo lupemba apesi yo mbongo apesi yo succès apesi yo tout kopesa yo sort a bato wana ezala kaka mabe na suka nango ezala liwa avant l'âge ezalaka ba problème ezala mambo belebele voire même leur famille ezala affecté mambo belebele. Donc moto akendana ndako ya nganga atika vie na ekuna sur son de ma voix na parcours na yo ofréquenta ba médium kota bandako banganga ou encore omona babato moko bapesaka mwa po mingi biso ezalaka oka te ya nango kaka eza nango kisi te eza nango kaka mwa te omoni mwalimu wana soki babenga bango bamwalimu omoni nani mutu wana omoni te aza kaka mutu moko aedaka na ye aza juste babiloko wana toyebi. Mais na nsima kopesa makambo wana le diable ne donne rien ya ofele apesa na gauche abotola na droite nganga ntango bato bakendaka mpona koluka lupemba to mbongo to eloko songolo pakala bapesaka mpe quelque chose eza rencontre baloba nini contre valeur ya eloko ezalaka gratuité asala eloko ya makambo esili bongo nono misusu bapesaka mpe mbongo mais malgré apesi mbongo na ye nganga kosala toujours akosoutire toujours eloko moko na vie ya moto wana parce que eza ndenge wana satana epa na ye jamai okokende ozonga maboko pamba ndenge bible elobaki no soki epa na nzambe kozonga maboko pamba te epa satana mpe soki okeyi kozonga maboko pamba te bandeko e comme satana asatana oyo ozwa ya yo makambo eloko nisi konali naloba pour confirmer bamambo na otoloba na bino ke mutu oyo ake komona musicien bo adédicacé eza neti akoti ndako ya nganga e basort to mpe baconséquence eza ya moto akoti ndako ya nganga. Bandeko boluka bato oyo nyonso bamusicien babwaka avant napia bino batémoignage palpable boluka bato oyo boyebi bamusicien babwakaka kala oyo basila parce que lelo eza na bakombo oyo toyebi ezalaka nano ezalaka toujours boluka bato wana sur 100 bokutanu na 9 bavida et par rapport au bazalaka na lelo bomona keno ya un souci ya liboso ya mibale ebele bakufa e bango nyonso bakufa wana banuna te allez vérifier banuna te eza na tata moko video na etambolaki na réseaux sociaux plus ou moins 2 ans passés 2 ou 3 ans passés kombo ne kiminga malheureusement tata wana bayemba ye mingi surtout na bapériode ya bapapa oyemba dédicace ye trop na bamusicien misusu ya bapériode wana mais bato baa na réseaux sociaux baakro ya réseaux sociaux fo bayeba bamona video ya tata wana fallait vraiment ezala comme ça na tiango na kati ya émission oyo tata wana eza teke oyo abela liboma na koma moto liboma na poto te tata wana alatisa bawemba babilamba ya basoki ya ba 18 000 euros blouson soki ya ba 25 000 euros bachaussure soki ya ba weston soki ya babiloko na bino boyebi wana bolingaka wana bolandaka bolobelaka wana les amis tata wana plus ou moins 3 ans passé video na bando tambola na réseaux sociaux azalaki homeless tobenga ngo nini na lingala clochard akome kolala na bagare na babisika ya ndenge na ndenge na babifunda nde na maboko basachet eza teke abela liboma tabela mutu te eza kaka ke non ase retrouvaki na badifficulté
ok azalaki même na possibilité ya kofuta loyer te mondele atie libanda so mpe mwasi abengana so mpe mondele babenga en fait se retrouver sans domicile mais na poto so na France te na Belgique je crois na France et bandeko kaka na biso oyo bayebi ye balekisaki caméra liboso na ye batuni ye songolo nde yo wi ezanga oyo papa oyo bayemba wi eza ngai mais papa eloko nini esali esuka modele oza be bon réalité avi kaka evie baskila ya pas que lui nayebisi bino bokende kose renseigner bakombo boyebakala oyo bamisie bayemba oyo basila oyo baoyemba lelo to basila boyeba beta na bango ebele bakufa mingi bayebi te je vais vous citer quelques noms ya bato toyebi bayemba mingi na banzembo me bakufa e bamawa na bango ezalaka mingi bamawa moko mystérieux baliwa moko oyo tobengaka ya briske na lingala baloba nini mbala kaka une fois naloba na tiktok mbala kata ndemo aloba mbala kata te baloba mbala kaka ezala mbala kata bamawa moko briske bamawa moko catastrophique mais ya mawa le comble eza ke banuna te bandeko wana banuna te bakufa fleur d'âge tel que bolimbisi bandeko émission oyo nalinga nasala yango pendant que je vous cite de nom naotiela bino bafoto nasali émission natieli yo foto natangi kombo pardon natie foto natangi kombo mais elingi ezwanga temps na trop occupé non seulement ça nakomona ye neti ta mosusu nakozokisa bato ebele mais sinon bandeko bafamille bandeko bacomprendre nga ezaka topia conseil yaka topia conseil bandeko kombone nani kombone nani wasenga kimpuni eza kimpuni akufa deja kala akufa jeune anuna te il paraîtrait ezali basurménage moto ebomaki ye en fait ezalaki pendant qu'il préparait son mariage up and down busy ya préparation ya libala nde moto esalaki surménage akokaki te motu so mpe supportaki te mais plo mwa bongo doka nde nauta biso minoke bamawa moko boye explication ezotenir debout te je sais pas trop mais oyo biso toyokaka yango wana nde esalaki akoyaka so mpe asalaka crise akufa akufa Riva Menga akufa boyebi Riva Menga akufa ndene nzambe na ngai Riva Menga akufa il est mort comment na bana soki opesa baexplication bon wana bino nde bokende kotuna mais bokoyoka somo par rapport ya bamawa ya bato ebele Riva Menga mabele mokonzi akufa jeune mobali kitoko akenda vie na biso nyarkosa akufa ni abelaka je sais pas trop bakombo wana kutu wana kutu bana mikie ye nayebi mpenza trop te toleki ane oyo ka tozali bomonika mbula 2023 oyo toperdre bandeko ebele bayemba na banzembo tel que Coco Malanga boyebi Coco Malanga na fait de l'amour are we back for you my body's gone away ntango tozalaka soki a débarqué posa kaka natalaka ye un bel homme il est mort très jeune paix à son âme et désolé na papa Doudou son grand frère aza diacre na église na biso bato ebele mpe bayebi ye akufi trop jeune anoni te Jacques Kichinza akufi ane oyo ye kutu akufi kasi oyo 3 mois passé plus ou moins oyo comment il s'appelle Ale Makaba Emba ntango wenge ezalaki na ensemble mais ya bapériode wana bon c'est vrai nazali mwana moke eza parmi banzembo kitoko oyo wenge yemba kitinda certainement boyebi nzembo wana
Tango ekoki na tala nzela tata na bel homme, beau gosse. Je ne crois même pas qu'il avait 60 ans. Autokufa kalate. Mikolo kaka plus ou moins 3 mois passés. Kane oyo, nani osusu autokufa. Mama na bakombo kimi. En fait, baza ebele. Pour ne citer que bawana, baza ebele. Bakombo ebele boyebi. Ba musicien bayemba mingi bakufa pour votre information. Baza na bomo isute. Ba o baza en vie. O bayemba kala basala pe bakombo ba succès bandeko bolandela. À moins que ezake no abongola motema omani kosambela. Mona que généralement la plupart ba vida. Pourquoi? Quand on a expliqué bino que kokende pas musicien dédication ezanet kokotanda kwa nganga pona oluka lupemba. Ba fiba ba étoile. Ba salela bambula. Ba lia ba lekisa. Muto ana domaine a contester na ngate. Mais muto au finga ngato roboya era muto ayebita za ignorant. To yebi ba congolais ba nyonsologue. Les gens vont toujours dire des choses mais le fait qu'a yakufa déjà à flair d'âge et bango nyonso il faut le bino likambo. Ya on a lobaki na oya na pia conseil sango lobara wana mato oyoka sa nini ayoki wana motema robomba abombi waza na volonté kosalela asaleli nga na lobi na sali yanga part mais nayebi ke molimo na nzambe wa kati na nga pendant que je suis en train de parler afungola ebele miso na mayele ba comprendre. Récemment, j'ai suivi un prophète, un jeune prophète, batubele pe bayebi. Ndeko moko aye komona ye. Normalement, c'était prévu avant ça l'émission na benga et na zo mo ba précision. Mais malheureusement, j'avais oublié. Et là, il est déjà tard et simba sauté parce que non ça déjà émission. Ndeko moko soto tangi kombo anatangi kombo boyeba, mais comme il est encore en vie et puis mon musicien ayemba ki ye bon bref, pour qu'on éviter la roboma moto. Ndeko wana musicien ayemba ye et musicien na likolo a kombo na ye abakisa mo kombo mo likolo wana et a proposé ki yango ko proposer abiseke to mon kombo na eza to tshaka mo elo po esala mo elo mo boy ndeko wana pa ndimaki azali d'accord bayembi pe bino bobika so bayembi moto ndenge ezala nde mikolo bazoyemba chila mwini soki mwina soki chila mwina soki chila whatever nde bayemba bazolo mboa baliyebo azala kaka mutongo ayoka olimbisa ngai do mikolo komika bachila mwini soki chila mwana na bino soki eloko nini to yoka ka to tana musika nenda bafaze kozika ndeko wana après musicien on a koyemba et umela kite juste quelque temps après ba mambo komika ko beba ndenge zala kaka amoni penza ke parce que boyebi ba secousse keseni il y a de ces secousses là ce que ningi sur sentir penza que non il y a un problème il y a un souci et il y a un sérieux problème spirituellement quand de batu bazala na tanga bisengo et bisengo so amoni ke na tanga pasi il faut luka elonga nzambe ndeko wana alanda ki mosel na nzambe prophète ka ndenge balandaka na ba TV amoni ke nzambe osalela tato na kene komona balekisa ye prophétie ta balekisa ye prophétie ba révélation ebimike bayembaki na nzembo pa musicien songolo et effectivement prophète yango na comprenaki te ntango ya komona ngai ya proposa ngai na kombo na ngai babakisa juste kombo moko boye talatala nzoka nde kombo wana ezalaki donc kombo wana baproposaki babakisaki likolo nde moto ememaki influence wana en fait makambo ebele ya kosakana te ndeko azongi giga bandeko na ngai biso oza na kaka mpona kosunga na nzela na conseil ezalaka apprendre ou à laisser so toloba bo ezala parce que tolingi milimo ebika des musiciens dites mondains ce ne sont pas des gens de bonnes personnes des gens fréquentés bandeko peut-être ça peut choquer mais c'est ça la vérité omoni satan asala malamu te to bolamu te à chaque fois que tu es en contact avec une personne yeba ke tant ozo créer amitié association babenga yango nini partenariat une fois que tu commences à côtoyer une personne il faut yeba ke ezalaka alliance moko ozo na moto wana l'alliance na mokuse eza kaka accord
entre des individus, hein, ou encore plusieurs parties. Et on monte toyokani to staffar ensemble. Eza alliance. Tangu to sali partenariat na business. Master, moni no sala masolo bonga. To sangisa na biso. Eza alliance. Siko il faut yeba ke tangu komi osali alliance na moto. Même ko bala na auto bala na ezalaka alliance. Kamaderi ezalaka alliance. Eza mutu mo ozo kotisa na vie na yo. Et une fois que tu fais entrer une personne dans ta vie et que mutu wana azana ba bitumba na ye. Yeba ke ba bitumba ne comme ba bitumba na yo. Il faut yeba. Mutu wana so aza mutu mo azala aza pax na monde ya ténèbres. Yeba ke okokota na alliance na ye. Ah oui, parce que akoma part na vie na yo. Donc bozo comprendre lo na olingana loba. C'est comme ça que ça se passe. Yango bomoni Jonas ça se retrouve na masuwa. Ye mutu azali na problème na nzambe bandeko ba innocent. Ils ont failli perdre leur vie likolo Jonas bandeko. Ba perda biloko na bango. Ba mombongo na bango ba millionnaire bazalaka wana Jonas likolo Jonas bandeko. Bato bazonga mpiaka mama papa mutu tu o kotsa na vie na yo. Yeba ke bitumbane komi ya yo. Bokomi ba associé spirituellement, c'est comme ça et ratakate. Donc eza ba loi spirituelle, eza ba réalité spirituelle et tambolaka ndengwana. Tango ke luka musicien a dédicacé yo pesi mbongo. Eza alliance osana ye. Mondenga zana so asimba kisi. Ana baki ndokine na ba démon na ye. Ato boyi bo kabola yango. Et puis so oza faible. Au fait, déjà spirituellement, azaka likona yo déjà nano. Aza likona yo donc olingo lingate. A konza osana oya lingi. Et Satan a kutu babilo wana sana ngo blagite. Parce que troisième eza wana ti. Bazo mona yo. Ba mona ke muto ana moto, muto ana aura, muto azabwe, muto toko utiliser et ke ba pete ba kolia yo pe. Je vous dis des choses vraies. Ka bato baza du domaine de ba comprendre ango. C'est ça, le peu que j'avais à vous dire. Maintenant, on a témoignage. On a des témoignages mususu. Non, il y a des bangote. Bref, tout le bata moko. Yana de omo mobala auto kufa. Bato bana mêlé à musique. Ba oyeba. Na Kinshasa. Musicien moko jeune musicien ka baba cartonné mikolo. A beta concert, a sali, a offrir ye. Elamba na ya lataki na concert. Oya betelaki concert. A offrir ye elamba na ye wana. Suki t-shirt, suki polo, so elorone. Kabeli. Skondeko wana kene na salon de coiffure. Kata ba okata suki bazo solo la beti liso la be. Obi ki nanyo na natanga kombo nom de Jésus sans effet. Obi ki nanyo abeta concert a kabeli ngai te elamba na betela concert. Esko no kwango bazaka ba bato bazaka zinga ba musicien ko ayebani pe tout ça. Bato bazaka na ba epsi. Mais ma c'est faut que parce que bato quand na auto epsi nous tous nous savons que bazaka bato moto. Yoka ye moko oui naebi ta musupe ozala pembeka na kana cadre net ya mo blague ya baseki kaka ta musupe ozala sacrifice te na olata na ngate. Na olata na ngate. Les amis, l'envoûtement existe. Ta obi tango fréquenter moto oyo ana niveau spiritualité o le kayo. Surtout sur les négatifs, tu dois faire très attention. On peut t'envoûter. Et loko o kana ito sala o salango. Et rende papa na biso mo wote ko pianga conseil. Abina nga mama nga na vanda na milieu ya musique. Na mona kiyo ozoluka numéro azule makeba batwana o kamwa o ndimate o se retrouver na tatami. Ana ebisi na bisi ete wana ezali nango délire. Babenga ngoni wana ezali nango pétage ya TikTok na okena numéro azule mawabe wana ezali nango kaka pona ko sa mo ambiance. Bana ba déranger ngai. Na yebi sous place na suka été mais na yebi ki na ndo bete solo ndiko bakabela ki voilà, là je me rappelle maintenant. Abi na nga mère o suka na tatami on ndimate ba musicien mona wana ba na domination ko sakana te. Ngana bisete wana yana ngo kaka ba pétage ya réseaux sociaux. Wana ba pétage ya réseaux sociaux na zwi numéro zule mapona sana one.
Et ça qui juste parenthèse. Il y a un moment où bato belé ake ko vide compte musicien obeta concert ake bambe mbongo bino bomona kaka keno ki fanatisme envoûtement asengi eloko résister te okebeta mutu yango moni bato akala banosalaka babiyoma ake kobuka soki shop soki nini kobimisa bilamba soki ya cher koyiba soki bambongo mpona nini ayibela musicien envoûtement ya normal te bandeko na biso wana malgré ebimai na monoko na ye moko ke aolata yango te eta mosusu mpe eza sacrifice bizarrement samedi tellement abuta mpe kokata suki abendi mwa bote mwa poudre bino boyebi kaka système ya nostema ya tali talaka samedi fona bima siko nde nabendi bote befona mwa eloko mobo na nzoto esala mwa esanga grand garçon musicien tala bapesa ngai elamba musicien abetele concert de bato tu bamona elamba otanga alataki yango tala kaka grand musicien alati elamba kaka ndenge alobi na monoko na ye ke ntan mosusu ekoza sacrifice et les frères étaient morts bref la famille nalobi essentiel mokolo nzambe akolinga tokɔta su na profondeur etolobela makambo tosala yango mpona lelo tosuki awa des musiciens que vous voyez baza très dangereux nga napesi conseil c'est apprendre à laisser peut-être mosusu oloba do sikoyo olingi oloba nini bino boyeba congolais nde tozalaka kongo opekisa biso sikoyo tofréquentaka bamusicien te tosololaka te mama papa eza likambo na yo eza likambo na bino nga napesi conseil yango wana kamwaka pour chiter eza na bana basi oyo ya revarane kaka un jour abima na wera abima na Fally Ipupa abima na Kofi abima na Fere nzambe nasuki kaka wana mais na mikolo ezoya on aura beaucoup à dire sur bandeko na biso oyo babimaka na bamusicien boza bamusicien kaka te mais toolobela bamusicien ouais c'est un peu ça je crois na osuka awa nzambe apambolelanga bino nzambe amona bino abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Seka si c'était votre première fois surtout kozangisa te koactiver cloche de façon que soki émission koti ozwaka notification mbala moko quant à moi moni mino mbala ya nsima de bonnes choses à vous moi commentaire moi soki si je suis Ali écrivez toyokaka na biso je vous aime merci au revoir bye